Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Shalom peuple de Dieu, libota na Nzambe, bato yeso akufela, bandeko ya biso, Nzambe ya pambo la bino bisika niso bino bozwami na kombo na Yesu Christu. Bien-aimé dans le Seigneur, toye na lombango, to pesa kaka conseil na ndeko moko ado yuwe. Bien-aimé yango to pesi thème preuve à l'appui sur ado yuwe. Toye ko pesi conseil na preuve moko à l'appui au biso to moni. Na yango avanga na loba, avant pena bonde la Nzambe, po molimo Nzambe ya koloba, bien-aimé, ngai na bino, to landa ye nanu, po tozana bandeko, na biso ba makasi na ba réseaux sociaux, nga unaka makasi na ba réseaux sociaux te, nde ba tindeli biso video oyo, bino moko bo landa ye, bino moko bo yoka ye, après biso, to yako lobela ye. Na tiki bo landa, au nom de Jésus-Christ. Nous disons déjà un grand merci à sa grandeur spirituelle, le prophète Konde Polo Dominique. Un grand merci à vous. Bandeko, bon, mon photo, juste plateau échangé. Toye awa, voilà pourquoi na décor à place sous ba pesi biso mais à pour influence monter quelconque batou ba tikoko sabino batou ba kota na bêtise qui a les droits et qui est cette personne qui peut dire sur ma spiritualité et dire quelque chose sur oyo appartenance ya place oyo ngana croire to ya nzambo ngana croire. Je suis sur une très bonne voie. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, boti kolanda, ado yuwe, makamboti koloba, na bondela, yambote to passo la makomi, to pesa et conseil, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Papa, merci. Merci nous avons tinda biso na but moka ya ko sauver bano ya yo. Mais ba aussi ba bunga nzela po mingi bazala kape bandoki yango ba puya kape bandoki. Mais ba misusu baza ba bungi nzela yango tuyaka pona bango ndenge yo moko lataki nzoto ya moto yaki pona biso to longwa na mabe papa. Yango tuye ko loba papa ko conseil bano ya yo o bana ba même ka papa ba longwa na maboko ya ba lourd ravisseur. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Osana Grecia bien. Alors, Osana balabala ba Yesu. Awa vérité na vérité. Pembe na pembe. Le côté zate. Ouyi des zate. Domination na via bana batu zate. Quelle grâce. Ba to Yesu akufela. Alléluia. Ba tambulaka na gloire. Ba nguna na biso baza ba marche bien na biso. Quelle joie immense. Bien-aimé, tu as sa conseil na ado yuwe. Ado yuwe, et ce que je biso, ngai personnellement, nazalaka contre ba émission salakate. Non, 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 non. Ngai moko na ya na plateau na yo, et puis na félicita yo, na musala kitoko yo salaka. Biso tozaba na Nzambe ya solo, nga na yo to yuka na bien. Mais tango to mono, pour na émission na sala na yo, jamo zaki na kati ya idolâtrie, jamo bimisaka ba photo moko, non. Mais après tout le monde, au bimisi ba photo ya moto yo kumisi wana, oza porte-parole na ye, oza commissionnaire na ye. Et puis boza na ba sekele ebele nanu na bimisi yangote, wana na ozela leko bandi o bandi ko déclencher guerre. Donc yeba ke nzembu na yo peza kuya, et puis ba vérité ya kati ya yo na type wana peza kuya. Sois sûr, frangin. Ado yuwe et là, comme ça, tous les belayo, et ça, les cambo, il y a photo. Dans le temps, dans nos versets, moko. Dans un Jérémie chapitre 17, versets 5 à 7. Voilà. Bien aimé, Jérémie chapitre 17, versets 5 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Adoyo, yoka malam. Qui prend la chair pour son appui. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, et une terre salée et sans habitants. Verset 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Alléluia. Et dans l'Éternel est l'espérance. Adoyue le manza mizoloba motunyo sotu oyo
azwaka mutu le croyé comme appui, il est sous la malédiction. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme, ou lui-même qui se confie dans sa chair, ou qui se confie à un homme, qui prend la chair comme pour appui. Adoyoué. Ce qui est toujours kolobaboé, il ne faut pas qu'on mélange makambo. Tout ça contre missionnaire, c'est la preuve, na salle missionnaire. Et puis pour te dire que, pour te montrer que Jésus gagne toujours, na nombre ba vie au bilo bolukaka ba vie, au moins que mission yanga, et l'équipe de mission batu nyonso yo sala. Bana na satana nyonso yo zwa. Kende utala yo moko pour montrer que Jésus Christ gagne toujours. Ata moko tia comme pembe nanga. Voilà, c'est pour te dire à Doyoué, tant que tout ça contre yote, mais tout ça contre misala na yo. À Doyoué, ozalaka commissionnaire, ya Polo, ce qui Polo Konde. Amel Sarabatu pétrole. À Doyoué, donne-moi un verset biblique. À Doyoué, tu iras en enfer. Et puis à Doyoué, la telle émission, ça la Céléo, à l'oba que on memakaye et pas à Dominique Konde, voilà. Yum to memakiye. Donc, on a commissionnaire ya type wana. Biso nous a contre émission au salatin, mais nous a contre misalana. Ya monique aux appels à bilembo esclave. Sont les souki aux anango. Est-ce que origine ya souki wana? Ba koko ya biso tomba zaka esclave. Bando solo la souki te. Bando bazo kisano la wapi. Bazo mindele bazo ba tomindo ba tia ba zo. Bando souki la bongo zaki bongo. Donc ton beau malay. Azaki bongo beau malay azaki comme azaki na image wana azola kiza ba koko la souki de bazaka ba esclave. Alors, tant yo tiesu qu'on a, y a moza esclave, oza na makila on a esclave. Aux esclaves et pas ya Polo Konde. Konde wana, ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ, adoyoé. Na kotango le verset mususu, koki mate zalaka wana, nana psaume 118 verset 8, psaume 118 verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Adoyoé. Nabaneli, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Refuge nous que pas à mon adoyoué. N'est pour comprendre adoyoué. Tu n'es pas de Dieu, adoyoué. Adoyoué, ezali souci na yo. Souci na yo ezali, au salaba histoire. Le kolaba Zakari Bababa sur le mola. Au salaba histoire, le kolaba Serge Kaembe. Au salaba histoire, le kolaba Thierry Pinzi Basalaka. Au salaba histoire, le kolaba Joka Kabengele. Au salaba histoire, le kolaba Francis Kakonde. Au salaba histoire, le kolaba Grawa ba Dédoné Angumba. Au salaba histoire, le kolaba Marius Wunga dans les États-Unis. Baza ebele basalaba histoire. Au salaba histoire, le kolaba Bango. Le kolaba Mami Lela. Mais si ko yo, okei kosimba kisi. Parce que adoyoué oza commissionnaire yanganga. Polo Konde na ba mindele ba dénoncer. Ba dénoncer na France na TF1, ba dénoncer na Belgique na RTBF. Ba l'accès ba image sur yé. Ba obenge charlatan. Au talango yomoko. Et puis ton a sala ka émission na yo. À chaque fois son ba passer ba dim le kuta ozomande ko katanga toujours parce que yeba ki ozali esclave ya pasteur moko. Et c'est esclave ya faux prophète. Alors, ozo appelé kilo ya koloba frangin. Tu es un perdu, adoyoué. Adoyoué, il faut changer comme ça. Et ayouété, ils a yuma, ado yuma, pour ça, na yuma. Parce que vous moutou le kola yo, moutake na katolette le kola yo, au commissaire nzambe na yo, oza yuma, adoyoué. Oza yuma, petit frère. Oza yuma, si on veut déclencher guerre, adoyoué, tout ça prêt. Biso pour Jésus-Christ, tout ça là, prêt, adoyoué. On est prêt à donc en tout et à tout. Adoyoué na zo ibisayo. Et puis adoyoué tant on a aussi l'émission yo. Au monde o memaka motu mora kengela yo. À chaque fois l'émission futaka motu mbongo. O sa yuma. O futaka motu mbongo po aya wana o bitumba ba kote la yo. Ngana kota na mission na uta banda Belgique na yeti France na yana kota na ba frère na ngai. O banga moko azalaki wana l'éclasion tsatuki to beta blouson. Souci nous galons la blouson, on a pour nos cantasana munduki. Et puis, j'en enlève pas mon blouson. Faites une émission là-bas. Au bandé au banga. Aux hommes, on a deux, on a yati na Paris. Na yati wana. Alors, tu os autres déclenché guerre, na biso, osa na makofi ya ko bundate, osa na makasi ya ko bundate,
oza plus dans le pesa mbongo que le bunde la ngai bozala ba mettre mon côté ba petit moko ba voyu baza wapi voilà pour yo moko adoyo okokokate parce que tu n'as pas la force ni spirituellement ni physiquement yango ke ko batama et pas yanganga adoyo. Est-ce que tu penses à tes enfants? Est-ce que tu penses à ta femme? Quand tu t'attaches à un féticheur, obini na kozwa na vie na yo, obini na kozwa na vie à mwasi na yo, obini na kozwa na vie à bana na yo, tuna ba biso to yebi monde ya musique. Adoyoué. Talaka suku oza na mwa esclave. Oza esclave, yango mono oza l'esclave a moto. Ba pétrole azo peso mille ba pétrole belé tene le bumne komi. Ba pétrole, obini ba pétrole le belé. Obini na zo sa na santé na yo. Tenglanga na Bible adoyoué. Tu es un perdu. Tu es un perdu à Doyoé. Tu es un perdu. Et puis, Nathalie, vidéo autoteka mokuse, mais olobaki moi mingi, olobike, bonzambe, ozope sa badon. A Doyoé, biso, tu pe sa badon, mais tu filma angote. Ah, oyanzambe, isaka na secret. Na comprendre yo. Donc, tout le monde sa badon, wana na kisasa, pour ba vidéo nga na sala ki contre yo. On ko camoufler et ça le col ba mise belenga na yebi baza ba homo mais homo na yemo ko sala amour na mona mwasi a filmer a publier yango po nini po batu bateka na makambo homosexualité ba kanzaka zaka muta basi baze bele bana na yebi alors yo siko image o tchaki azo pesa ba don wana homo komisa mota mapa millionnaire ozo filmer ado yue ezande po o effacer image wana ki osala kananganga mais batu fo ba yeba ki osala kananganga ado mele ba pétrole belé taka li bumuno ndenge komi talaka niveau li bumuno ndenge komi na matama eza ba pétrole ozomela obini ezosala na santé na yo ado yowe et tu as le courage de parler olobi ke soki na cadre nozome ma photo te eza po na cadre wana cadre salini tu es un menteur. Richard Kabala tout na Richard Kabala JF Fongi nga na yeba Richard Kabala ado yowe peut-être ozaki na ba 8 ans ozana ndako. Tant que vous êtes toujours traîné dans Richard Kabala, dans la ville, à Douyou, vous allez voir. Tout n'a Richard Kabala, j'ai fait fond. Tout n'a yé. Richard Kabala, peut-être à Bouynaye, mais ma photo, bangana, kate loko na yé. À Bouynaye. À Bouynaye. Et ça cadrete. Et ça cadrete. Bon, cadre, épection, y'a na ba lox, épection, na linette na yo. À Bouynaye, mais ma photo, banganga. À Douyou, que nous avons Exode 20, nous avons fait idolâtrie, photo, tout cela. Ado yu tira en enfer. Surtout, nous avons contre yote, nous avons aidé you. Mais ce qu'on a déclenché guerre, au appelle guerre na biso, physiquement au kukana yote. So pour que Dieu va vous frapper. Et puis ado yu, ce qu'on continue na combo ya type wana, ado yu Dieu va te frapper. Kanga date ya lelo ngana za moto yesu a lokota moto yesu a komisa eboye ado yue ngana aja 10 ans na mona mapate fumami na moni batu bazo kita ba mimi ba brebi ngaji efifongi na lala te na vani na kisasa na gombe mo pati funga no mona nda batu ba oya ba venga ba oloba ba otena mapata na tuna nini yo ba singate nzamba la kisho ke okomemaka ba brebi na ye verrier yango lelo yo ekokisami yango lelo kokisami adoyowe nzambe na mona bat na mapata amoki nga na mona ki bat na mapata te adoyowe Dieu va te frapper batu bako tuna adoyowe ra ye wana ndo sala ko mumiki ye wana ko batu bako kamwa parce que yo ngo défier nzambe ozwa na photo ya nganga adoyowe batu wana beso nganga na yote olobi na émission olobi ke no mutu moko ta ko pekisa yo vie spirituelle na yo mais ozo memango na média pourquoi voilà parce que so silika. Tant que vous avez un média, adouyé, vous défait biso. Adouyé, tant que vous avez un média, vous avez relaxé beau. Donc, et puis vous avez battu verrier. Adouyé, il y a un biso toujours le belayo. Si tu veux aller en enfer, va en enfer toi, va seul en enfer. Tu as comme battu le belayo, pembeni na yo. Vous avez commissionnaire, il y a type wana. Et puis vous avez un belé, vous avez un naye. C'est là adouyé. Tempo. Ça la calme. Mais là, maya pio. Continuez. Déclencher guerre. Yaka sous la photo. Loba sous ba bêtise lobiao. Toko pimisole pe ba vidéo. Na ba photo. Toko dobela yo. Ozape na nzembo. Physiquement, oyane topo, oyane makasité.
oko benga bato pesa bango mbongo oza esclave tala suki no lox eza ba esclave oza esclave yo moko tu es un homme mi batela mosu na bana na yaka benganga oko ya noté oko benganga pété oko tinda nde bato voilà bato loko abino. Dieu ne te connaît pas do yue osali kangi photo moko vandi na Kofi na Willy Musheni to moni ba photo wana bosbano sane mama nzambe bando te abam yo ba mona nzambe otamba na soi-disant prophète osomon prophète nini azotika mutu na péché. Et puis qui est un prophète? Un prophète mutunyo ça na corps de Christ. Christ a péché biso badon. So mutu albino nga prophète, muso nga pasteur, muso nga évangéliste, muso nga docteur. Aibine parole te eza badon. Biso nyo toza na badon wana. Bon, yusko mutu moko nganga mo ba comme so esclave na ye. Bon, aotiko na péché. Et c'est pourquoi mutu moko aiba nzambe, makena ne ba bara, kena ne ba nini, siko est-ce que nzambe mutane wana? Poko ta lola do yue. Il faut tika mabe. O kabana bato mabe, poko ta lola. Yo zana bato mabe, uzana vie ya mabe, je sais, uzana vie ya mabe. So na bina lobangawa, tam susu o kata mutema na buto alelo. O ka tellement passe mutema no e kata na. Maintenant zéro déclencher guerre, nego lingo déclencher guerre. Ba propos o continue. To kende na yo tina suka et puis Dieu va te frapper ponza makote la rabiso. Alors na otanga verset suka nazana toyeka mbangu poto to conseiller ado yuma po za yuma mutu mo be mutu loko ayo akoma nzambe na yo fala nando ba pona badon ado yu badon zo pesa wana. Ce n'est pas par l'amour de Dieu. Et ça pose aussi la pub. Et alors, ba musicien, tu vas pesa ba don ba musicien. Et ça pose la pub na bango, ba so luka ba fanatique. Voilà, moi na nzambe tant pesa ka alobakate. Je dis ba serre belé moi na papa bo pesa nga bo tanga kumbu na ngati pardon, bazi belé. Ado yu. Nga na musana nga passe na sala ba collègue nga bazoyo kanga. To ba tikomba be ngo yoza moi na poto yebi chèque repas. Ba chèque repas biso ba tela biso ba dans une carte. Carte nanga ya mutu nyonso aibikaka ah papa na nazo besoin carte na yo toujours na kisasa mtoko benga bo toujours maman Françoise banzo diplôme maman mais jamais to babo tia caméra jamais ba frère Tanguy ba bible mtina kana monde entier maka jamais boya la caméra okuna baba na besoin samoko jamais vidéo tout ça on oh ils ont un secret mais ils ont nzambe. Mais au bout, aux yeux de tout le monde, ado, tu fais ta publicité, ado, pour aux pétrole et belé, et bébiso di boum, et bébiso na taille, tant de taille comme non. Ado, aux amona mouké, aux même pas na 40 ans, doyo. Mais ta taille comme non. On dit aux en 70 kingani, ils ont pétrole aux omela. Pétrole. Au recouvre na pétrole, ado, et puis tu as le courage de parler. Ado yuma, gra yuma. Diyo ke lo to kotangela yo, et puis to kaboni na yo, to keno musikate, to te suka keba na ba popo na yo. Omoni nga bimisa ka photo ya konde wana te pananga, po obangaka. Osaka misolo mtu kwa bendoson, fala obimisa le photo wana bendoson. Parce qu'il y a sa force spirituellement ngana yebi. Ya, anga expliquer yo. Bato biro yamba bato esprit nga na yebi bato esprit yo yamba na yebi bato musupo yamba ba yuma na mona yebi ya esprit oyele ba photo na te nazana 1 Corinthiens chapitre 6 na kena on a verset 9 yo idolâtre yoka je le nom de Jésus-Christ ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques ni les idolâtres, continuez en haut. Babi, ni les idolâtres, mon pasteur, ma mine, ma voiture, ma maison, ma nine, ce sont les idolâtres. Le vrai berger, c'est Jésus-Christ. Il a envoyé, j'ai envoyé mon ange devant toi pour ton salut. Nous sommes tous des frères et sœurs dans le Seigneur. Mouto Landarado, c'est un féticheur, un charlatan, mon ninga ba dini lesi. Taleba photo na ba président donc bango pona bango soum daza président azan dokité soum daza ministre azan dokité donc bandoka ba pauvre ben bota bena kini wana donc ce qu'on a oza pauvre ka ndendoki mais ba tuto ba oba nani o député o nani pona bango de ba master na bango ya ba pasteur wa mokati ninga photo akonda ngala biozo critique pas prophète dabiso tala a kangi photo na président mais tu es bête
Tu es bête. Pharaon à qui roi. Mais Albina Moïse, bénis-moi. Oh, les aveugles. Yang bolungi Congo bongate pour battre bazaka esclaves. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui te conseiller Ado Yuma, Nzamba Sala et grâce. Aza idolâtre, c'est un perdu. Voilà, Nabasu Kabalox esclave. Pardon, ça m'appelle si faire ça souka. Nasil Saki Nanga Boli Misangay. Pour la natin combat esclave. Natang la doyo verset oyo. Pour que l'ukane biso taza makasite. A l'ukane batu. Après sa mbongo. Voilà, pour spirituellement pas à l'autre côté. Voilà, pour ce beau côté la spiritualité. Bon, même combo nangai. T'as besoin de incantation. Combo na échanger combo na binomoko. T'as besoin de photo nangai. Échanger mamoko na photo na binomoko. Ben, aussi vidéo na mo boké na na ténèbres. Et bon, vidéo na binomoko. Oh, nous, bolobake zoanga. Et ko zoaka binomoko au nom de Jésus-Christ. Nous avons ne touchez pas mes ouins. Voilà. Il y a Condé. Vous avez sonnété. Tu as un papa, tu as une maman, tu as des soeurs et frères. Vous avez un moi, c'est Nathalie qui a un mariage. Vous avez un qui n'a bêtu bambata penda. N'importe quoi. Et puis il a la bouche de parler. Un perdu comme ça. Nazotangele. Galates chapitre 5, verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pour la liberté, Ado Yuma Yoka, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Vous en avez la servitude, pas ya kondewana. Tant qu'on a poto, on sera toujours simanaye, qu'on c'est les bakous. C'est une honte. Un papa comme toi. C'est une honte, petit frère. Alors, tant que on n'est pas contre toi, tu es contre les missions de Ngala Linga, ben mission à you. On sait ben mission à bien. Et l'oko mokondo sa idolâtre. N'a quoi septangote. Il faut dans le vélo, na chicote, pour tika makamba, pour le loso ko koufi à doyoué. Moli moné kendo. Et pas à con. Bon, personne n'a nos réponses. So konde a koufi les lots. So le lot konde a koufi. Allez, ce que, pas père spirituel, comment est-ce qu'on a? Au Lukinganga Moussous, qu'est-ce qu'on parle de Nilesi? Au moment où Tchoko, on a perdu, petit frère. On a perdu. Ce qu'on a Koufosani. Le Père, c'est Dieu. C'est lui le Père spirituel parce qu'il est esprit. Confie-toi à l'Éternel à Doyoué et tu seras sauvé. Voilà. Moutounyo zazana kaya Doyoué. Comme ça, pasteur, le kola nzambe na yo. Kabwana na ba pasteur wana. Pasteur à Moutouazala raté, pasteur des anges de Jésus-Christ. Nous sommes tous des frères. Nous avons obtenu ange moko na nzela na yo. Pour aider yo na makamazam. Voilà. Nous avons frère Nabino. Voilà. Nous avons frère Nabino. Nous sommes tous des frères. Dom et le baranakati nanga. Moko don ya pasteur pelobi, don ya prophète pelobi, don ya kati nabiso. Bien aimé, tous abiso tout ba serviteur na ba servante ya nzambe. Par Jésus-Christ. Batiko kosayo. Esclave à mon toit à la raté. Tous abiso tout esclave à nzambe. To boya péché. Voilà. Pour tout ça la kabolam. Nzambe a pambola bino. Adoyue. Keba. Ado Yuma. Keba. Ce qu'on nous déclenché guerre, tout ça prêt pour Jésus-Christ. Bisso, Munduki, Makofi, Boloko, tout bang raté. Tout ça prêt. Que Dieu vous bénisse, bande koyangai. Bah, tout y est sur là. Nzamba pambola. Botika boba fêter ba Noël, boba fêter Noël. Elle, bénémé l'axi, elle Elion. Elle, c'est Dieu. Elle, Elion. Elle, Shaddai. Elle, c'est Dieu. Non, elle, doba boyin nzambe. Voilà. Boko si ba nabino na minu bola musi bango. Minu elle a Satan. Oh, nzamba yeli no ba cadeau Père Noël. Père Noël qui descend du ciel. C'est qui descend du ciel si c'est pas Jésus-Christ? C'est qui descend du ciel? Réveillez-vous. Namon ba photo bolati ba rouge, couleur yamakila. Voilà. Boté ba pyramide, sapin. Na étoile likolo, pyramide. Dozo livrer ba nabino pas Satan. Après bambula bongo na ba msuba sobo tate, ba msuba maladi boko boyba. Bino mo bote kaki nzambe pa ya Père Noël. C'est triste. Pour opérer nos cadeaux, faut qu'il ait sur date. Pour opérer nos bisous, faut que la Saint-Valentin faut qu'il ait sur date. Ou bien moi sinayo. Atabazara païen ngo ya bino leki. Na tiki nzamba pambola bino ka bandeko ya ngai. O babunga ki bozonga pa nzambe. Na kombo na Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. CongoDialogue.com. Abonnez-vous gratuitement.
gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka. congodialogue.com. balobi yo nanga photo solo la soko ozali congolais ya solo esengeli otala bobele Congo Dialogue. donc mona awa bokozwa baémission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko mpona mboka na biso. Maramba Bofrana ba Congo Dialogue, donc blague était dans vos abonnés à Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça cano, yende mokonza ma solo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois t'es Maramba beaucoup donc Congo Dialogue, ça c'est moi qui toko.